triste nouvelle, triste réalité, la famille, triste nouvelle. Makambo moko ezosala pasi penza na motema kandenge tolobaka pema na kimia, chère comédienne. La famille ezosala pasi kolala kolamukaka boye na sango ya mawa. Esalaka penza pasi na motema. Kandenge na lobaka chaque jour soki toye to soki bomoni video ya sike koti chez Étoile Nines TV to beta aka masolo ya ba congolais te parce que toyebi ke ezana bandeko mosusu baza ba congolais mais balandaka pe ba makambo ba pays mosusu ezana bandeko na biso pe baza na ba pays mosusu ezana bandeko na biso peut-être babala bango to babala bato mboka mosusu ezalaka mwa bongo yango na chaîne biso tolobaka toujours que non toyaka na ba information oyo eza nango local eza national eza international donc wana penza ezalaka musala na biso bandeko nanga lelo toye penza na sango moko ezosala pasi mingi na motema sango moko ya mawa eza sango moko ezosekisa te ezosepelisa te mais eza sango moko eye pona kolelisa biso lisusu kandenge toza boye toyebi ke ba comédien na biso musala na bango bazalaka wana bazo edikaka biso en masse ba comédien na biso baza wana mosusu balongolaka biso ba souci mosusu ba stress mosusu tozalaka nango mingi bayaka pona ochangeaka ba humeur na biso. Donc chaque fois que tolandaka ba comédien na biso ba comédien na biso tolandaka ba film bandeko na biso bandeko nanga esalaka biso ka kitoko otali boye osepeli otali boye moi makanisi moko boye échanger moi leçon moko boye ya vie ozui ezalaka bongo mais esalaka pe pasi komona bolali bolamuki ka boye baye kobetela bino lisolo ke non comédien tel akufi comédien tel akufi esalaka pasi ka ndenge to utaki kobungisa papa na biso Jani Fai ebele ya ba pays ebetela yango lisolo pas seulement les Congolais batu mosusu baye babeteli yango lisolo mosusu biso moko tolobaka keno na Kongo na biso lingala oyo ezaka biso moko na biso moko nzoka eza nango bongo te ba pays mosusu bakomi koyekola lingala bakomi kolanda pe ba filme na biso la famille. Avant tokota na mwa mozindo kandenge tobetaka masolo ekozala malamu mingi na yako sensibiliser nanu batu nyonso o baolandaka Étoile Nines TV. Avant na sensibiliser bino na pesa nanu bambote. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur Étoile Nines TV, bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na balandi nyonso ya sika, bienvenue na ba oyo lisusu balandaka biso me nanu basabona te. Yango na ekoyebisa bino ba bienvenue kandenge ezalaka na système moko ya bien. Bandeko nanga, soki olandaka biso to soki eza mbala na yo ya liboso kolanda biso, en tout cas na osenga na yo kota o s'abonner massivement. Abonnez-vous. Tango zo s'abona kawana kobosa na pete kotia ngonga na yo ya notification. Ngonga wana ezalaka malamu mingi ezo permettre yo kandenge ezalaka chaque fois que Étoile Nines TV a kotia vidéo ya sika okozala directement informé na système moko ya kitoko. Bandeko nanga kande na betaka masolo avant tokota na mamo zindo ya makamnyonso ngana lingaka toujours soki to beta masolo bozala na bino ya kovanda bisika nyonso penza ozolandaka biso zo penza kiti na yo ovanda tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu talela pe heure soki omoni keno eza nango tongo Étoile Nines TV a osenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soki omoni keno eza nango midi na pete nyonso na osenga na yo kota olia repas préféré na yo. Soki pe omoni keno eza nango pokwa na osenga penza na yo kota olia soupe na yo. Mama 2024 Gafker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe
fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani binote faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. La famille kandenge na betaka masolo pona liwa tango yaka eyebisaka mutu teke no lelo liwa lelo na koyepa na bino lelo na okende pa ya banani elobaka nango te mais liwa eza kaka eloko oyo yaka eyebisaka pe mutu azokufa teke no lelo kokufa to lobi to okokufa liwa ezalaka nango bongo te donc ezalaka kaka ba plan ya ye moko nzambe ezalaka kaka surprise ya nzambe. La famille na kovanda ka boye ebele ya batu je suis sûre et certaine que tolanda filme oyo esala mbutu na réseaux sociaux. Filme wana bandeko nanga esala mbutu na Congo na biso. Ebele ya batu balanda filme wana. Ebele ya batu d'ailleurs bazalaki na bango inspiré na filme wana keno biso nyonso toyekola français, biso nyonso toyekola français. Toyebi ba ivoirien soki ba mitie wana na kolanda na kosala filme basala kango kitoko. Filme na biso oyo ya ma famille ebele ya batu ti lelo nga na mona na bandako ba congolais ebele ba congolais ti lelo série ya ma famille balanda kango ti lelo la famille balanda kango ba série oyo muto bande okoma ezalaki Delta akisi ye muto bande kokomango bande konanga ti na kilelo oyo ebele ya ba comédien na ba comédien ba joie kuna ti lelo ba kombo na bango ekenda sango. Pourquoi? Parce que film wana ezalaki parmi ba film ya ba africain oyo etalama mokili mobimba. Et d'ailleurs après film na bango je me rappelle même que bandeko na biso ya ba comédien ya groupe wana ma famille bakendaki kutu na kin na ba Gou ba Michel Boeri bakendaki kin bakendaki pe kobeta spectacle na bango. Et après ça, bayaki lisusu, tango bayeko zonga na Côte d'Ivoire, bayaki ko bengisa, Mams akendaki ko jouer, tomonaki pe ba bengisa ki Belvi Kandi Poutine de l'écriture, na Ursule Pechanga, bakendaki pe ko participer na ba film na bango. La famille. Lelo oyo bandeko nanga toye na matanga, toye na sango moko ezo sala pasi penza na motema. Groupe wana ya ma famille euti ko bungisa mosusu comédienne na bango mosusu auti ko kufa. Toyebike na groupe wana ebele ya ba comédien basi bakufi bandeko na ngai. Depuis donc soki to zongi to bandika kana année ya 2012. Déjà ebele ya ba comédien bakufi. Ndenge toza boye baye kopesa biso lisusu sango ya mawa. Que maman na biso, je suis sûr que vous se rappelez na ye. Abandaki ko jouer rôle ya Ange. Ange babandaki ko bebana na Thérèse. Bango nyonso bazalaki basi ya doso. Bazalaki basi ya doso. Babandaki ko welela doso na niveau moko pas possible.
Thérèse azalaki kaka somo côté mosusu alingi na eboeri côté mosusu azoya kosalela ange zuwa moko na niveau moko pas possible mais na film wana ange azalaki mwasi moko balobaka mwasi 100%. Mwasi moko akimia mais soki asiliki makambo eke mabe azalaki bongo. Dans na minute o bandeko nanga yepe akufi. Akufi ndenge nini? Bandeko nanga abandaki kobela. Bandaki kobela sucre. Bandaki kobela sucre o tobengaka diabète. Yango abandaki kobela bandeko nanga ezalaki facile te. Bandaki kobunda nango pendant des années et des années. Abandaki kobunda o tolobaka kobunda. Aobunda. Abika. Aobunda. Abika. Mais bino moko boyebi ba réalité ndenge ezalaka. Nzambe azakaka na bandenge na ye. Bundi mais jusqu'à ce que eyaki kosimba te. Parce que akomaki na bata moko bandeko nanga makolo bandaki kovimba omona likolo moko ya gauche vimbi etondo walobaka kotonda mai. Après quelque temps ekokita. Après omona lisusu likolo mosusu ebandi. Donc ezalaki moi facile te. Na suka kutu awa ata kutu o reconnaître ye que non eza ange o to bando mona na ba film oko reconnaître ye penza lisusu te. Yango yaki kosala ke lundi ya semaine passée nde en tout cas situation ekendaki mabe makasi. Tango situation ekendaki makasi bamemi na hôpital bameki o nyonso balingaki ba sala o nyonso bakokaki kosala mais esimbaki nango te. Satansi ke comédienne na biso na kombo ya Ange ayaki kotika biso. Bandeko nanga ezosala pasi ebele ya batu bakoya kotunanga mama Étoiline Ines TV pourquoi omemeli biso makambo ya ba Nigérien et ya ba Ivoirien la famille. Kandenge na betaka masolo ndenge toza boye eza na ba Nigérien o balandaka ba film na biso. Eza na ba Ivoirien o balandaka ba film na biso. Eza na ba Camerounais o balandaka biso. Ezalaka bongo. C'est de la même façon avec nous autres. Biso pe tolandaka ba film na bango. Tolandaka pe makamu na bango. Kutu d'ailleurs mikolo yo tokomi komona na Rihanna akomi koyekola lingala. Rihanna ka Rihanna o muto ba anglais, muto ba fier, muto ba vantard. Lelo oyo Rihanna akomi pe koyekola lingala. Wana nyonso zolakisa nini to lingana. Kande na lobaka chez Étoiline Ines TV toyaka na makamu nyonso. Soki eza ya koinda na Nigeria tokoya. Soki eza ya koinda na Zambie tokoya. Soki eza ya kobeba na Zimbabwe tokoya. Chaîne na biso ezalaka chaîne ya makambu nyonso boyebike makambu nyonso la famille. Ezalaka bongo. Mama oya kufi ebele ya bato basepela na ye. Ebele ya bato basepela na filme ya ma famille. Basepela nango makasi. Yango toyeko beta lisolo parce que eza na bato mosusu bayebi na bango te. Na groupe wana bandeko nanga ebele ya ba comédienne bakufa, ebele ya ba comédien bakufi. Soki tozongi mutu penza ya liboso oya bandaki ezalaki Marie-Laure. Marie-Laure nde azaki mutu ya liboso ebele ya batu bayeba nini eboma Marie-Laure. Ezalaki kaka maladi o batu babelaka ya ba nini kaka 4 ya pamba. Yango oyo ebomaki ye. Et après toye komona mama Angeline. Mama Angeline azalaki belle-mère ya Delta. Oyo bandaki bandeko nanga konyokola Delta. Yepe ayaki kokufa. Louise yepe ayaki kokufa. Mama Malou ayaki pe kokufa. Baza ebele bandeko nanga mosusu makombo echapaka biso. Mais kufi penza ebele na siri wana. Et osala pasi. Yango na lobaka toujours vanité de vanité, tout est vanité la famille. Na se ya moi o mata okita yebaka keno oza moleki nzela. Tango oza moleki nzela bongo Nzambe akoki kobenga yo lelo to lobi. Epa ya Nzambe koloba nini? Nzambe nga penza. Bandeko nanga. Yango bongisa façon na ya kotambola. Bongisa bizaleli na yo. Bongisa ndenge nini ya ovandaka na batu.
bongisa soki nano yamba Yesu na vie na yo te, c'est le moment pour que tango moment ekozala, tango ngongo ekolela, ozala na yo dans les bons na Nzambe. Ozala penza kitoko makasi na Nzambe ke ozala moma wane komi oyeba te okende wapi, ozonga wapi, okosala nini. Esalaka pasi. Nga mosusu na lobaka toujours na lingaka moi ko présenter ba émission ya bongo ya muto akufi. Parce que tant to salango eza neti rappel to yeko yebisa yo ke makambo na yo ezokende bien, makambo na yo ezotambola bien, makambo na yo nyonso tout ça va. Ezalaka bongo. La famille eza penza bongo. Yango na yeko senga na bandeko na nga. Bisika nyonso landaka Étoile Nines TV, yebaka ke non ndenge ozaboye, vanité de vanité. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.